Ngonga eza kaka ngonga ekotki potolanda basango lokota na lingala bipai biso bozwami ngai natombeli binove bolandi bolamo neno sango etali ndako ya bapaka basena epai wapi mokambi ndako kuna sama lukondo ekenge ayebi solo penza koyamba bakambi babituka tuku ibale na motoba epai wapi bayei penza po ya kosenga boko ba rétrocession et sengeli penza ba bituka kuna bazo yango kasi délégation mwango bazalaki bango meite kasi na mokambi atali ndako ya Kasai inde azalaki wana bolaibwa sango tosimbi mokapo etali ndako ya bakili mibeko ya engumba bokonzi Kisasa epai wapi kala mingi te sengeli bayeba na kozonga na likita ya bango etobengi ya plénière kasi na boye esengaki na jeudi Noël cheke kokutana na mokambi ndako ya bakili mibeko ya engumba bokonzi Kisasa epai wapi Levi Mbuta elambaki ye kasi sima ya boyambi ye ayebaki kotelisa mambi maleki kuna oelobeli ya Titi Bakamba pila moko Yves Le Chwange tolandi sanza oyo ezali koya yali oyo tokobenga session budgétaire ya Assemblée provinciale à ville à Kinshasa. Bongo en tant que ministre ya budget nayaki pona kokutana na président Assemblée provinciale na ko Ecofin Mobimba pona ko solo na maetali calendrier pona koyeba boni tokoyeba ko bongisa budget wana na ba travaux préliminaires ya budget présentation na yango na assemblée adoption nango na assemblée ti na promulgation nango na mokambi ya ngumba Kinshasa mwana mboka Daniel Bumba Lubaki. Kasi toyaki pe pona kopesa wa biso makanisi to pe mayele mususu to na ba information mususu na bureau ya Ecofin na o etali musala bali kosala ya finalisation ya edi rectificatif ya budget 2024. Bongo to silisi to liki ete na mikolo ezali koya bako silisa oya bango mosala pour permettre mwana mboka Daniel Bumba azwa bongo mokano ya kotia na misala budget rectificatif 2024 oyo ezali budget oyo esalami kolandisa na vision pe programme ya gouvernement na ye oyo ezalaki voté awa na assemblée provinciale ya Kinshasa. tosimbi mokapo etali bokolongono bwanzoto toyeba ete bayimbula matari ya etuka to pe toloba yengumba bokonzi Kisasa bakoko bakolendisa bayimboka mingi penza po ya komibatelama mosika ya bokono etobengi ya imports epai wapi Patrice Gongo ministre atali bokolongono bwanzoto yengumba bokonzi Kisasa ayeba kolendisa mingi penza bapate na etonga etobengi ya compassion kuna na komini ya Limete tolandi. Na ville à Kinshasa, tozali déjà na plus de 200 cas confirmés au bazali na mpox bazana ba sites de traitement na biso. Malheureusement, l'épicentre de la maladie ezali commune ya Limete, donc côté industriel Pakadjuma où plus de 49% des cas de la ville de Kinshasa est concentré na Limete. Vous connaissez nos habitudes dans Kinshasa, Tobudaramo Mingi, Kolobaki, est-ce qu'ils allaient exater? Je vous dis, malade est réel. Bato Bazaki, moi, avant Bisso, Baebi, qui est dans la province, Moussoussou, cette maladie existait depuis. Mais les clades qui circulent aujourd'hui, Ezali, virus ou azui, capacité virale et makasi. Dans la ville de Kinshasa, lelo clade eza ko circuler ezali clade eza capable ya ko se transmettre na ba voie ebele na voie ya ba liquide biologique otoyebi makila masanza soyi azali pe capable ya ko se transmettre malheureusement par la voie sexuelle. Ça veut dire ba voie nyonso au virus aza capable ya ko se transmettre nango malheureusement mpox lelo azui yango. Lélo, la ville de Kinshasa compte 35 zones de santé. Mais malheureusement, nous sommes déjà à plus de 30 zones de santé touchées. Quand nous avons déjà 30 zones de santé touchées, nous avons 420 aires de santé. Il faut déjà imaginer que nous avons à peu près 350 aires de santé touchées. C'est pourquoi, ceux qui ont moni
bah signe ça que se manifester comment malheureusement ils ont se manifester comment on a le droit aux ana céphalée ou bah mal de tête, arthralgie, bah douleur au niveau des articulations, moins faiblesse et ça presque bah même signe que bah paludisme ou autre maladie. S'il vous plaît, ne ko melalanda côté kende dans centre de santé le plus proche parce que malheureusement et koki cause à la paix début il y a un pox parce que le médecin le temps d'incubation il y a un pox c'est à dire temps où maladie et bimi sinon bah si n'ont sauté et ça quand même moulaï c'est entre 1 à 14 jours et quoi ça là que tu peux avoir une maladie aux a se balader nango au koki peut couper ça pesa baninga pour na se prévenir la maladie. Un pox déjà dans l'histoire, banda déjà 1970 na bassin Koussou et banda qui denyama na mutu. Mais malheureusement il a changé et comme il n'y a pas de pesa, mutu na mutu pe na contact avec pesa. C'est pourquoi marchez avec votre cache-nez, désinfectez-vous la main régulièrement et puis évitez des accolades, des consorts, surtout dans la zone de santé alimentée. Tote mobe na bokolongo no banzoto sima ya bokolongo banzoto po ya kokeba pe ko bika mosika ya bokono ya imports to simbi mokapo eteli molongo e ko kembela mokolo ya bai pharmacie mokolo nyonso ya tuku ibale na mitano ya sanza ya livwa nyonso molongo e pesa ranto mololenge longo bani na bai to bengi ba pharmacie kasi na mama likambo eteli mingi penze ko Congo démocratique e ko teli sa mingi penza Congo démocratique na service ya santé universelle pela lisusu po ya molongo bango ba kolobela mingi penza boko ko renforcer santé ondela penza ya boko système na boyo etandoki ya bino ya social télévision elongo na titi bakamba Yves Leswangi bazongi lisusu po ya kopesa basango nyango kaka ndenge olobi pharmacien congolais nalobi bien pharmacien congolais aza na makoki nyonso aza na eloko moko ezangi te aza na nyonso po asala musala ya malamu po na biso bakongolais mais soki bosaleli ye te ya kosala nini bino moko bolobi korenforcer kopesa yango makasi basystème de santé wana mais so bino bosaleli pharmacien te yango ozomona ke biso awa na RDC na niveau national tozwi thème wana na international tozongisi yango na liloba ya mokonzi ya mboka oyo alobi couverture santé universelle. Couverture santé universelle elingi eloba nini ke congolais nyonso ozala na makoki ebele ozala na makoki ya muke ozala na capacité ya kozwa soins prise en charge ya malamu nde yango elingi eloba ke pharmacien azali na makoki nyonso eloko moko ezangi te po asala mosala na ye ndenge esengeli ezali occasion lelo ler bao bakotala mwa élément oyo bakoka kokanisa mwa moke kosalela pharmacien basalelaka ye mingi te yango omoni tozolanse mwa appel oyo bapharmacien bazala base rendre pe disponible mais bakonzi ya mboka pe baza pe na misu baza pe na matoi ya koyoka makambo biso tozokoloba na mokolo ya lelo mboka échange te mboka etikali kaka meme mboka en dehors ya meme mboka mayele oyo bapharmacien baza nango eza kaka yango wana mais mpona nini bayaka lisusu te baoyo bayaka kofaire soigner awa d'ailleurs bakontinuaka koya kotanga awa donc biso nde totangisaka bango na RDC mais problème ezali nini omoni biso moko nde efotomiteka biso moko nde efototeka bana na biso bapharmacien mais biso na niveau ya histoire biso bahistorien po en dehors ya kozala pharmacien tozalaka mpe bahistorien tozongaka mwa nsima totali makambo nini toza kosala na nsima epuis totali mayele na yango toye lisusu tozongeli kosalela yango na ntango sikoyo mpe na ntango oyo ekoya mais esengeli tozala na accompagnement
tokokoba na basango ya biso tosimi mokapo etali mingi mpenza bobiki ya bato wana tokei mingi ngambo ya oge frame epai wapi dipolomo ya lokumu lokola ya mwana ya mboka epesami na diletele ya tali oge frame Dieudonné Kazumba mokolo mwa lelo kasi dipolome yango elakisi mingi mpenza mosala ye akosala wa ntei ya ekolo Congo démocratique mingi mpenza na mayematali oge frame na boye lisanga etobengi ya bilenge front de jeunes pour sursaut patriotique et ezali factivant ekamemi na Timothée Efika le noir kosukisa basango ya biso totelemi mingi mpenza na eteni ya terre jaune epai wapi baimboka baikuna eteni babwaki mbela na bakambi batali mingi mpenza babotongi mpe bobongisi bandako mingi mpenza ministère etali urbanisme bango babwaki mbela mpo ya koyebisa ete etikali obe na mikolo to mpe baposo babale esengeli bango balongwa obandako ya bango bavandaka kuna ngambo ya eteni ya Bel-Air na komini ya Kimbanteke epai wa mpenza bachinois nde bazwi bisikama ya bango na boye babwaki mbela oyo elobeli ya Lydia Kandolo ngati ngai pena nde naza boye naza pena pene na carrière ndako na ngai deja se ezwaki deja fan sikoyo naza na bana nakokende nayibaki lupango wana te nasombaki nde na mbongo epa bawumbu sikoyo bawumbu baye koteka mabele ngai sikoyo naza peme na carrière puis leta fo yeba exploitation ya carrière ezalaka na kati ya mboka te mais tala sikoyo biso na Bel-Air na quartier Sanga bazokoexploite carrière na kati ya mboka tozosenge pa président de la république ata na biso likambo ya Bel-Air oyo ya Bel-Air puisque tosombango banda 1990 efandaka wana esalaka sikoyo banda bango bayaki bachinois baye kosolola na bawumbu soki bapesi bango mboko toyebi te bachinois bango baloli koya kobuka ndako nanga kutu ese ebukani tozosenga na président atala likambo ministre de la justice atala likambo oyo na basango etali baiter jaune kuna na komini ya Kimbanteke nde totie litono mpo ya ndambo ya basango tolengela ekopesa bino banso bozwi libaku ya kolanda biso bipai biso mingi mpenza na 24 communes ya République démocratique ya Congo toloba mingi mpenza enguma bokonzi Kisasa nde totie litono ma tondi na bino pamba te bolandi biso na bokebi